Tuki anditu sukatata James. Tata iba mama kiamboto ketu awe tokolele beto mpeto letezi o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi matei na biso na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso bilei na biso yango nde kobatela biso moi mobimba oyo ezali te ya Molimo. Ba programme nyonso pe Lingomba apesi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela mabondeli tobosana te biso moko tozali komona ndenge nini mokili ezali kotambola. Papa Mfuma Mbanza, Papa Dialunga na kianga na bana koloba tango nyonso ndenge likolo pe na se tata Nzambe ndenge asala yango ezali kaka ndengwana me awa na se ya tango biso batu nde biso batu yango nde baza koteya biso tango nyonso tokanga makaka na oyo etali Molimo. Bunzoto eleki mingi na mukolo na lelo tobosani Molimo yango nde tozali koyoka pasi mingi yango tokanga makasi na mabondeli pe na misala tobosana te ndenge bapesi biso programme pona lelo na misala tokosala awa na Yerusalemi yango tokosenga na tinsani na biso ya batata na bamama tokozwa kaka 15 minutes po ete tozwa pe ngonga ya kobongama ya kokota na misala oyo bakaboleli biso na mokolo na lelo tolandi pe ete na ba 14h liyangani ya bamama ezali tokande na ba cimetière bamama nde bakendeke mingi yango tokozwa kaka ngonga muke na tinsani na 15 minutes ya batata na bamama po tozwa pe ngonga ya komela mama ya moto tokota na misala a temps biso bamama tomata na ngomba oyo ya Yerusalemi biso bamisusu totikali ndenge tokosala misala na biso dakisa faki na batata tosala misala ndenge esengeli tia tingonga na ba 15h po ete misala pe o tokosala ekoka komonana esika Lingomba ekei toyebi ete mercredi tokosalaka misala ya Lingomba tomipesa na misala wana ya Lingomba kolona pe kobokola tobosana te ndenge tata Molimo Santo tozali kosala biso rappel tango nyonso na tango ya elanga nde badesushima ezalaka makasi pe labour yango kolala kolamuka lelo tozokomona eke mois de juin yango yo ezali kosila tozokota na juillet tokosutuka boye
tokomi na septembre pe octobre po tokoka kolona na yango towelela bangonga ya misala na ndenge tata Molimo Santo na nzota papa Simon Kimbangu Kyangani azali kotinda biso. To beti lisusu sete na komunike oyo tolandi na kati na ndako ya Nzambe oyo papa de la ville auti kopesa biso na tina ya koteka na kati na nkamba to na mbanza. Totosa bawenze eza na bakon awa na kati na mbanza to terre sainte biloko etekamaka lisusu te. Na kala boutique moko kaka ya ravitaillement mpo na papa mfuma mbanza ezalaka awa na kati na mbanza awa ekoma fondation boutique nde papa mfuma mbanza nde ezalaka wana. Muto bandaki koteka kuna papa Viki oyo afaki oyo apesaki témoignage oyo batindaka ye na luozi kuna na Mbamba. Ye muto bandaki koteka wana sima mibeko eyaka boutique wana ekitaka na premier poste na sous surveillance ya ba surveillant likambo wana ebani malamu. Boutique wana mingi te kokuta yango epatani kala mingi te mpona kobongisa me ekozonga lisusu po boutique ezalaki wana na premier poste na restaurant wana devoir wana epesalamaka na biso bapied gauche toyebi yango malamu. Bakarte ebana kotekama awa na kati na mbanza kasi tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kyangani amoni ete ndenge imprimerie esalami na librairie nyonso efo ezala kuna mpona kotosa mobeko wana. Mibeko oyo ndenge bazali kopesa biso ezali ya kala eza ya sika te. Mingi tokolobaki kaka papa de la ville ye papa suka mibeko wana ezali ya kala. Donc mibeko ya Yerusalemi ezali koyaka makasi ne makasi na mibeko nde tokolonga yango mpona kosukisa tsinsani ya batata na bamama ezali yango nde kosalisa biso kosomba bamazout mwa sukali mpona komela kafe kasi tokozala kaka na 15 minutes po ete tokota na misala. Tosilisi boyo komba tata mwana pitata Molimo Santo. Amen.